Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV ya boss na biso papa Sibu Mutombo leader ya Pembe mobali ya Pembe na kati ya Allemagne ba mbote no vraiment ebele place ozali. Merci beaucoup na metitima oyo azana sima ya caméra ti bozo mona ba image oyo ya kitoko malgré tout wana sous les bambous metitima mutu maboko neza na kati ya réalisation pour alambela rabino image oyo ebimaka kitoko. Je dis un grand bonjour spécial à mon chéri le papa de mes enfants Dodé Mavumisa João Pedro bo mesa nango bo bundanango parce que papa na bino ye wana Kakande na lobaka na bino Congo check check TV nde makambu Congo check check TV nde solution pour na makambu na bino nyonso lelo to émission na biso ya vous avez droit de savoir na vous avez droit de savoir boyebi ke bozara toujours na droit ya koyeba bozara toujours na droit ya kobakisa mayele bozara toujours na droit ya kozala bien informé pe boyeba makambu nini oyo ezoleka na mboka na biso oyo ezoleka partout dans le monde entier ata mutu azawa piso ka pesi lisolo na ye na Congo check check TV tokolekisa yango batu ba kopesa ba conseil batu ba kopesa ba koporter ba conseil ba bondisa ye motema po masolo tout ezala à l'aise po motema ya mutu ekita ndenge na yebisa rabino ke lelo masolo to yaka nango to lokota yango na balabala te masolo to yaka nango na Congo check check TV to lokota yango na balabala te to imagine kango te kasi ezalaka makambu oyo ndenge yo pozo talanga soko za na likambu obengi biso ozana lisolo opesi biso yango to ko lekisa yango na TV to ko débattre yango to ko sala analyse na bande ko na biso poto yeba ndeni ya kopesa o mayele soko komaki na point ya komiboma okomiboma lisusu te parce que bande ko na biso to ko sala na plateau to ko luka moye to oyo pe akozala pour yo o akozala koyeba ke opesa conseil ya kitoko e koleka toujours kitoko lisolo na biso to ye nango ya lelo ezali pasi pe epesi mawa pourquoi parce que mutu o peut-être tolungaki to sauver vie aza susu na vie te aza déjà ya kokufa na minute onde tozana bino na plateau awa pe ya son âme mwana mobali oyo atiki biso vraiment epesi pasi mingi eza lisolo na biso ya lelo eza boye ndeko na biso moko ya mwasi avandaka na commune ya Kitambo ndeko na biso wana azalaki ko vivre na chéri na ye alobi bien chéri tant na ba chéri eza makangu azaki na makangu na ye copain na ye babimaka na ye ndeka ezalaka mwa staff ndenge babolingo na biso ya lelo oyo biso bana ya lelo ya ba série 8 po biso tozana biso na mangwelete nde tokoma omemelango ozana mwasi na yo bokutani pe na bozala bokutani na mwasi na yo bokutani ya pesa na mwasi na yo ya pesa na mwasi na bosangana ta 3 couples bozana place moko boye quelconque boke bo place moko ta bakinkole kuna bokutani mo ba shomo nini ndenge ezalaka bakutana na bango bayeba na bango peso pe monde ko na biso ya mwasi na to pese kombo bibiche po masolo ekende bien po bo comprendre lisolo ndenge ezokende kitoko ndeko na biso bibiche wana azalaki mwasi ya papi azaka pe na ba camarade na ye pe azalaka pe keso ba bebani pe amona papi aluka pe camarade na ye wana Simon. Oh non, Simon tala papi mikolo nenga on se comporter boye. Nzoka ndeko na biso ya mwasi bibiche alinge la kandeko na biso Simon babul. Ndeko na biso Simon moya ye bana ye ezate. Bango nyonso baza bana ya Kitambo mais mwasi autaka na commune ya Kinshasa. J'espère que yo mutokoti sikoyo ozolanda biso ko comprendre lisolo parce que naza wana pona ko faire comprendre yo po opesa pe conseil na ona ba commentaire ya vidéo na YouTube et ko sala biso vraiment bien pe ko sala ndeko na biso bibiche oyo atikali na bomoi atikali na ngambu munene na minute oyo oboye bandenge nini boko conseiller kofinga te parce que kofinga na yo eko apporter elo côté na vie ya mwana mwasi wana to na famille ya mwana mobali oyo babungisi ndeko na bango bibiche abengisi ndeko na biso Simon mukolo mususu na bar oh non Simon naza aposa na yo tokutana quelque part nazana makambu ya koyebisa yo ayebi ki aza mwasi ya camarade na ye amoni yango problème te parce que bata mingi bazana na ba problème na couple na bango mbale to bien encore couple ya papi na bibiche Simon mutu des fois akata makambo ezalaka ya jolemba yo yebiti masolo ka ndenge ezala mo za problème na papa obengi pe master ya papa mo be ya kati penda ke o solliciter papa be pe a solliciter pe solution pe e monani bibiche abengi pe ndeko na biso Simon bakutani pe
tant bakuta na bango bibishi habité pas Simon yo ko soma masanga te ngamoko lelo na osombelo bia parce que ngam tu invité ngam ta bengi se po na solo makambo oyo na zanango. J'espère que patron na biso si mutombo aola na biso bien li solo azola nango kitoko po yé muta répondra bat na ba commentaire po azwa moyen éclaircir bande ko na biso mususu oyo ba ko comprendre vraiment bien te. Babandi ko mela bibishi asombi masanga babandi ko mela bameli yo moko yebika na bar tant moi musique ezo beta pe oyo lingara mingi bien wana bazo soma masanga surtout so bazo soma ya mbongo na ote so linga omela no masanga okomela na yo okomela na yo parce que yo te mutu pe o so mbongo bike moi sa camarade nga mutu soma masanga sans arrière pensée asoma masanga Simon ebisi bibishi bino en tout cas ndé na meli masanga oboye ekoki na compé na point moko boye na omela sou masanga te po ekoki ezalaka nango bato bamela masanga bayebi parce que nga na mela na masanga te que ce qui a commis place oya kokela tango sunga na suka na 15 bière nga na suka na 7 nga na suka na 8 turbo ndeko la biso Simon FCB o te papa mela na yo eza chance na yo lokwa lelo pe ba ote ko so mbongo na biso banda ko bafute biso yango moni na lingi na sepelisa yo o mela après to solo la lisolo bengela ki yango tant nyonso bazali ko mela wana atikali ko beta lisolo wana teme bazo mela kaka bazo solo les banalités toyebite selon ndenge leki ya mutu ya leki ya Simon a memeli biso lisolo parce que Simon ne plus na minute tozolo ba oyo Simon azali na morgue et bembe na ye ko bima samedi et ko bima tam soupe dimanche po azasu na bomoité mwana mwasi wana azui ceux qui drogue ceux qui valium atieli ndeko na biso Simon na masanga kotiela tieli ye ndeko na biso a se perdre mwana mwasi amemi Simon si nandako ya Simon o Simon afutelaka bakomiti nandako ya Simon bakoti nandako Simon inconscient bino mo boyebi mutu songo aza sobre mutu aza saoulé akoyeba sute eloko nini aza suna ta ya ko se contrôler te akomi inconscient to benga ngo bongo po bino boyebi mutu samela masanga ayebi ke kwiti esa sa mutu peut-être makamususu oyo na normal be mutu ko sala ngote kokota bakoti mwana mwasa kati forme alongo bilamba tu atikali mutakala aklongoli mwana mbali bilamba parce que la fille nde abimisi lisolo oyo po alobi akoka susu ko bomba te po mokilezo interpréter mabe alongoli mwana mbali bilamba basala ki kutu nanu eloko moko te wana fille nde a relater histoire wana epa ya leki ya Simon basala ki eloko moko te toyebi pete ekomaki ndenge nini papi aya koya na ndako ya Simon po ya kokuta bibishi na Simon komona papi amoni ndenge wana akeki loko azaki pe na troisième camarade azalaka akei abeteli camarade wana lisolo tala likambo na kuta nango boye bibishi nakangi bibishi na Simon na kati ndako ya Simon bibishi sans bilamba boskize biso pona terme bibishi azaki mutakala ata na singa loketo te camarade wana tuni est-ce que basala eloko abibonga na koyeba ndenge nini soki basi basalaki ye mobala amilatelaki de bilamba na koyeba ndenge nini camarade wana amemi ye na ndako ya nganga ndako nganga na babokeli ndeko na biso Simon maladi wana bandeko na biso bakongo nde baoyeba yango na lingala na yebi nde babenga yango te mais na yebi yango mingi beaucoup plus na kikongo bokama obi place makamuluba mais ayebi baterme ya bakongo mingi parce que na vande venu mpe na bamboka na mingi maladi wana babenga yango mbadi wana ekangaka panzi ekangi na mukongo na mwa mobali comme ça mwa mbali impuissant mwa mobali abandi kosouffrir asali 5 ans na maladi wana siko tango nani papi amoni ke camarade azobela kaka azobika te nde ezalaka osali mutu mabe obunda na conscience na yo azoko kanga sentiment te onga na lobaka azoko rasuko kanga sentiment ya makamba sala kite akomisiko ko beta masolo abeti lisolo mais lisolo ezoko makana na famille ya Simon te silo ko makana na famille ya Simon te sko camarade o bakendaki ne troisième camarade na bango bakendaki ne bamaki alakisaki nganga wana po babokela Simon malade ndesko aye ko beta lisolo epa ya camarade ya leki ya Simon abeti lisolo kutu vient na bino ti abelaka bongo est-ce que yebaka ke papi mutu abwakela ye malade oyo yazo souffrir nango asali nango 5 ans
5e année zande na 2018 oyo Simon aye kokufela. La fille en question baboyana na mobali. Ndenge baboyana na mobali bongo la fille azaki na zemi. Na munoko ya fille azoloba ke zemi eza ya Simon. Eza ya papi. Papi na munoko na azoloba ke zemi eza ya Simon. Si famille ya Simon bandima zemi bandeko nanga. Mina pe bandeko na biso botika nanu kondima ndima ba zemi. Ngande mwasa ndeko nanga so aboti mwana fona tala nanu na tali mwana na balusi pe lokwa Thomson na mutalaka. Avant ndima mwana. Pona yebi bana biso nde babota maka. Ngakutu mwana mwasi na boti mwana makokai na gloire mbaya. Bongo yo mwasi peut-être ya gloire ndenge chez la aboteli biso bébé kitoko Kairos mutombo. Aza la mwana biso tenga na oyeba te na oyeba fazwa biso. Ata ozwa chez la me fazwa biso pe. Bandima mwana bazwa charge ya mwana wana azape na 5 ans. Ndenge papa nani 6 mois kufi bébé wana pe aza na 5 ans mwana mwasi. Na minute tozo banambino ndeko na biso wana ndeko na biso Simon auté kotika biso depuis semaine passée je crois mardi ou mercredi. Suite kaka ne ba yomo yebi ebembeso mutu akufi esenga ka foko kangisa mo ba cotisation mo ba nini po ba luka moyen ya ko kunda ebembe et surtout que a umeli na maladie batamboli na kotambola na sona mbongo pe ezo beba. Na yango nazanga moko te na plateau nazana bandeko nanga mibale metiti masoko fungoela biso bamona ba invité nanga nazana bango na plateau ba artiste nanga nazana bango na plateau awa tokosala analyse ya Bibiche ndenge abomisi mwana mobali ya batu na kombo ya Simon na mobali na ye papi oyo akwai kokanga chantiment te loka babotolaki mwasi oyo ayebelaki te falaka azwa temps ya kotuna azwita ya kotuna te ya weli kobwakela muninga maladi oyo memi muninga lelo azokota sama be na minso nde tosabe na plateau mwana mobali wana azali na kati ya morgue. Merci beaucoup Metiti j'espère que nazanga moko te nazana na Billy nazana Bendo. Bonjour Billy. Oui, bonjour Plasma Mwasa Pembe. Bonjour Bendo. Bonjour Plasma. J'espère que bolandi li solo na biso ndenge ezali na banda na Billy parce que Billy ndaza mwa mobali. To mekana ko sala analyse. Tala lelo ndeko na biso Simon azokota na sama belé à fleur d'âge. Likolo kaka ya elenge ya bunya. To benga ngobongo. Esalinga pasi. Ya liboso nazo yebisana na famille ya Simon. Soki bozana mutu lokola ngate na famille na bino, bolukanga. Likamo liboso. Parce que à cause de l'amour, oyo Simon azalaki na ngote na motema na ye envers Bibiche. Bibiche avandi lingi baboule na ye, tant atalaka Simon atali na pantalon, atali na makolo. Mibali nga na lukaka bangoyo atali na lèvre atali misu azolula tango banda kolula Simon mobali ozalaki na ye pembeni na yo papi tango bokutana na papi Simon azalaka te ozwi tana yo kozwa motema na yo ya bolingo kopesa papi lokola mobali na yo papi asali mabe te amemi yo pembeni na camarade na ye Bibiche ozandoki Otapena ndoki. Soki ke tokutani boyenga Bibiche na okota likamwa famille oyonga na kotubombeli na bomio. Parce que tu es une femme sans cœur. Toi tu ne peux pas parler de l'amour toi. Tu ne sais pas même l'amour. Yako bomisa mwana batwazana trop jeune azokota mabele. C'est bien parce que l'amour tue hein. Bolingo comme ça mutuliboma. Bolingo comme ça mutuliboma Billy mère. Bolingo eza nango verset biblique te oyo ke onde ba komaka 1 Pierre etkali 1 Pierre tim komukile kufate. Soki esimbite et soki omoni ke so simbate ou soit mobala lo moni ke sa baguna ngate. Car
carrément changé na yo. C'est ça. Carrément changé na yo kolinga mutu pona mawate kolinga mutu te po oyo kosala erreur moko boye te ke po ekoma lelo oyo comme bino mibali vraiment na yebité. Non, biso mibali te. Nga nazo condamner basi oyo surtout moi si oyo yibiki nazana mobali. Ozo kende kolinga mobali mususu pourquoi? Moi so linga mobali ye moko. Ovandi ozana mobali mususu mais ozo kende kolula mobali mususu libanda. Ezana ngomabe. Tala lelo pesi sort ya mabe na famille ya moninga. Nazolo su famille ya moninga te, nazolo ba famille nanga. C'est que aza déjà famille nanga na lisolo oyo. Ça m'a choqué. Et choqué nga makasi bibiche. Place au Vandaka. Au moninda kwa nganga oyo papier à koti. Pour voir que la moninga maladie. Et donc je ne peux pas condamner papi parce que na moment mo na lega na pasi ya bolingo. Na konda na beba na bunganda kunanga pona vana na nala na kunanga na kenda ola na église. Parce que bolingo sala a pasi. Yango tindi papier kota nda kwa nganga aboki la moninga maladie. Nda kwa nganga wana ngana kokota pona yo bibishi. Ngana bomi yo. Vraiment, Eindi, Billy Pende Aindi, si vraiment na plateau, vous avez droit de savoir, bendo, yo kane ba poupo libino bana basi. Comment yo mwana mwasi okene ko bengi sa camarade ya mobali na yo bokuta na bar. Po o mérite masanga na intention nini. Lelo tala mwa mbala batakwetu na sama bele etant que mwasi, etant que maman, oya me makaze 9 mois pona bota mwana na pasi wana. Plasma. Moi, je suis très compliqué. Je suis très compliqué. Bibi, je peux faire bibi, je faut titer. Tu peux faire faute, tu peux faire raison. Tu peux faire faute titer. Tu peux faire tort. Oui, bitina, aboya qui papiti. Est-ce que papi n'a pas de s'appeler ça na été. Est-ce que papi n'a ça va te. Tellement. Ce qui papi n'a pas de s'appeler ça na été. Aza mobali te ko baza mari baza bala na te baza ba marié te baza ba makangu oui zela baza ba makangu na ki makangu soko moni kezo simba te soit mobali na beta ko na nzela soit mobali wana amela masanga mingi opekisa oyo kanete soit mobali pona nini te ko kabola ke ko linga camarade ya mobali parce que mibali ndeti lokola Simon bakosa na bango pe belé mbendo mibali okaba yoro bi mibali okaba Simon bazana bango ebele mais amone mibali okaba na mona ina no bango te amone Simon azali boso na ye baso azali boso na oti ozo oui ozo mona ndo yozwa o na monite na zwa kaka te asa ni choix Simon mabeza bo papi na Simon baba ndeko te mais baza ba ami d'enfance ba kola ensemble ba botami bango nyonso na kitambo ne grandi na kitambo bango nyonso to mona kuto bandeko balinga mwasi moko ba yeba ni pe ke mo te mumba mwasi olaki mobala mwasi ndeko nanga malingi mais ça mabe za bandeko te bibi sali na choix sali choix na ye mais non bibi chatikali na bon moi Simon azo kundama dans 2 jours na bomisi papiti te papi nda bomisi pamba kizengi place papa kizengi to yo asa kizengi to yo moda moninga se mo sa da choix li camarade nao yango papi yango aden handicapé. Ah, bon, tout le monde a été. T'es au cas où on a besoin na bolunga buzoba mal placé na ke bomisa muninga to beba na makasi bobunda te boyo kangala Billy s'il vous plaît na ebi ki ozana kanda makasi na ebi ko za kanda makasi o mitie na place ya famille o e perdre de kona bango Simon o aza siko na kati ya morgue ba tant musu bembene ko bi m'appelle lobby ba kundi yango dimanche na osenga bino kimia mutu nyonso aza libre na propos na ye yo komi komisa bendo te bendo aomi komisa yo te so lingi bato ba olanda biso par respect ya public na biso bato na biso ba téléspectateurs na biso o batala ka biso na Congo check po ba pesa biso ba zapaka biso te donc faut se comprendre po émission ezalana makelele te bendo bibiche na bulingo ya mobali na oboma pe papi boma papi ngana otide boma papi po muto kwa ngape beno boma papi procède à chaud ça montre c'est à chaud libre bolingo za ki prison te yo bolingo to la pa na seleka to melala makila to saka même part bongo sikoni aza camarade mobali na tango ngasa mo ça c'est à chaud boyo fo yeba tinat eh plasma muto ko ngai na camarade na ngamba na ngatinga ni camarade na funa yeba tina alande liye nini donc c'est que loko ngana donc c'est que loko ngana uzanga camarade ngaza nango
donc c'est le papier ça ngi bloqué belé na place au boma muninga faro fono mitalisa o mitali njoto no ndenge nini ndi bisha ko buya ngali mobile akinga kamera na ngalandi nini kuna na place au boma muninga bibishi na bolingo na yo ya boma papi nga na boma papi nga so ki bibishi na boma papi pa kufa Orlando Simon so ya zaki bibishi a boma papi bon Billy Billy na mono za kanda makasi apeji toi par rapport à Obendo Alobi. Ce qui n'a landi bendo, tout aussi c'est mission te. Tout aussi mananzoto. Faut landa ye pour bato ba Olanda. Tout aussi mananzoto pourquoi parce que tant on tozolo ba awa, tant on tozolo ba awa. Est-ce que oyebi que famille va perdre la moto? Bibishi pas zaki mobile. Mobile abala ye? Bon papi na bala ki. Oh, makamuni oloba. Oui, makamuni oloba. Et c'est ça. Bendo. Papi na za Billy, papi na za. Natana poso pesa nga matoi na bien expliquer yo. Billy expliquer Bendo te ozo expliquer ba téléspectateur. Azo pesa nga kanda. Te ya peso kala te Bibishi nda peso kanda parce que Bibishi nda bomisi ndeko na biso. Bibishi azandoki. Bibishi nga na boma yo nga. Je vous assure. Makamuna zoloba awo mutu nyonso azolanda nga na Congo check. Boye ba ke soki boyo ki sangwe ki Bibishi akufi. Bokangisanga. Nga no bibuna boma Bibishi. Natana problème nga nazo bomela Bibishi. Bibishi. Olobi ke ben dans le que peut-être papi azo se péliciter na meto. OK. Est-ce qu'Asia Bimara déjà na de qui la personne c'est qui? Simon. Est-ce qu'Abimi déjà na Simon pour que aïba que Simon se péliciter na meto. Pour que lingai. Moi sinde ayebisi biso ke akuta bango mutakala akuta ye mutakala mais abasala elo côté mais na kosala elo côté wana la fille est tombée enceinte aboti mona mona za na 5 ans parce que Simon a sali 5 ans na malade donc babima Bibishi na bengo 3 fois Bibishi. Tu es méchante fille. Tu ozo ko kate ovanda na kati ya batu Bibishi. Obomisi mwana bato akufi bolingo ngo bandolo keke wapi lelo mama Simon place avandi azana pasi na motema azana pota na motema ezo tangisa makila pona bolingo mo ya salite ya kolula lula bino bana basi bolingo komona mibali te na misu na bino bolingo komona mibali te so monika mobali te na kutana mobali moko l'artiste c'est des artistes bilimbiye tellement na monie kaka na kwimba la moko bolingo na ye non. Il faut yeba ke muto ndenga sabo a partager na mutu mususu tango kenda ko linga ya zanga mwasi oyi pasi ni pesi mwasi wa bando vivre na ye peut-être à cause de la salle déjà près d'autres na famille moko au songolo moi na bato déjà engagement ke na sana mobali ce qu'on perd la mobali à cause de toi Billy babi ebembe azalaka na nemite azana monguna te mais et puis ça maël na ba oyo bazolanda biso moi sa camarade no ko invité on a barté sans pour autant mobile na azala absent et ko simba te moi si ya mutu ta ba moi si ya mutu makambo to salaka na fiançailles to salaka na copinage yango nde to memaka yango caractère wana yango ekomema po esala ke mobali amona ke non moi si nanga o se conduire bien po na balaye yango nde salaka ke moi si a mérité bolingo belé pa mobali po mobali na ye a considérer na vie ba continuer vie ensemble ke liwa e kabola bango donc na zo pesa conseil mingi na baye nyonso oyo basalaka ke mobali no azate soit mobile avant à l'étranger ngande na zabo na Kinshasa dodé ma vumisa na Hollande camarade dodé a outi poto aye na Kinshasa a benginga place manakoyate NON soit za poso monanga aya komonanga et pas na biso place na salaka place ba famille nanga baza ya okende kotala ye na flat na kokoma te parce que na boyi nanga envoûtement kota na boyi nanga ba problème ekota donc moi si ya mutu jamais akobeng sa camarade mbali na bar camarade yo pe camarade jamais okoki okuta na moi si ya camarade na yo na bar pourquoi pas au sala kike et ça la débat mobile na ya sala moi si ya sala yo po sala po so moyo trancher problème oye alinga ki aloba soka zaki na sagesse wana menyoso oye komi lelo kende ko Simon akufa et linga que zalate ben le monde de la fait non parce que tozo chité déjà conseil ni no pesa na bibish parce que bibish net ke na bomoy na papi o à côté la batu banda ko banganga mot de la fin ngezali papi vino za mukuse visa mukuse pour muto de côté ndako nganga wa déjà muta mabe so moi ça lingi o susute toi moi ça lingi camarade notre lingi moto yebi faut mitali sana yo moko vandi o vandi bro mitali
akiminga pona nini aboyinga pona nini donc c'est que likambo ezali na place que nganga obomisa muninga po bibisha saki déjà choix na ye oui abimaki na asa bima na o papi nde bakute ba mutakala bongo donc c'est que babimaki a comparer atali koto na koto donc c'est que kokanité na préféré na tika na nga koto tanga préféré tika na koto papi oza mobaliti na ebité soza ndenge ni na ebité po mutu atota na défaut ndenge ni ya ozwaka ya yo papi ngo ozwaka mwasi na siko bomisi muningo zwini ndo bomisi muninga siko bibisha kozongela na ebité babishongo za zobe po mutoko anga bibishi na kozongela ote mutoko la ngape bendo papi siko kufa siko kufa donc c'est ngape lukanga makasi plasma yo pe papi okukufa. Merci. Na pesi nomboto nanga na Fabien, Fabien direct de Djoubek mon amour de quoi mobile mosi moko. Na pesi mbote na fiston la sublime mobile bata forte na vrai chéri na président nanga chapelle l'artiste na bien président nanga Daddy bien que président bien que Daddy na cordon ngai babi ki vuvu maman chérie Pierrette Loussoa motema batu ya Lidio Messi tima alekinga na carnet Billy s'il te plaît ah ouais la rama banga plus 243 090 10 64 770 plus 243 090 10 64 770 na WhatsApp rozonga pika na WhatsApp na kangwana. Ouais, merci beaucoup Bendo. Billy to komi na suka conseil pona ndeko na biso oyo ba perdre ndeko na bango azokundama pona ndeko na biso papier akotela bat bandaka banganga pona bibish oyo alingaka ba camarade ya mobali na ye po aluka ba problème mutu akoma na kokufa. OK, merci. Ma famille Ekofeli, vraiment mes condoléances vraiment de ma part. Total Nzambe moko yebi. Mais na papi na osengo elo moko. Na osengo elo moko koboma mutu eza mabe. Mais tellement ils ont déjà nzela na yo. Bibisha bikate. Bibisha lando monde tozo toke tokundi mobali. Tozongi tokundi mwasi. Pour mitema na biso nyonso evanda na kimia. Pourtant to bando mona bibisha zo tambola. Chaque fois biso famille otobungisi ndeko na biso pona bibishi. Tant to bando mona bibisha zo tambola. Bibisha zo le kaliboso na biso. Tokozala mal à l'aise. Vaut mieux papi aider biso. Zonga place aux alaki. Zonga place aux alaki papi. Bomele biso bibishi. Ali mwape. Bango sumi bale bakende yo tika la siko oluka mwasi mususu wako supporter nengoza akimio pona oza makasi na mbeto te akimio poza eloko muke soki ni na kimelio luka wako supporter ndenge yo oza wana bovanda na ye moi mbote na baye yo moi numéro na téléphone tam sum tum so perdre pe numéro na tanga talibiso na Congo check abia tena zela na la soka opesa numéro na ye e ko sala bien po bat ba soutenir biso kaka na ndenge ya bien. OK, merci. Numéro na téléphone eza plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 bambote nanga na pesi nano na diva ndaya Dex mwasi ya munene mwasi ya pembe bala muluba oyoka elengi diva bambote bele na pesi su bambote nanga bien pas Jocelyne Muzitu je suis Muzitu maman na Geita bambote bele place aux allées na Paris bambote bele na pesi su bambote nanga epa Code la mama la grande sœur propre yo muto sala ka yebi sala ka nengo sala ka wana to sola na bakode ngana boa ka 3 personnes so na boa ki ote ko silicataire. Merci beaucoup tokomi na biso na suka bandeko nanga boye kola kosala malamu botika kosala mabe et kozala bien bandeko nanga pe ya basi boye bakandeni ya ko se comporter et kosala bien. Azmak la canadienne n'a pas réagi comme Betox bambote ne vraiment ebele ya Dieu mbala biso moko original plus original ya Dieu mbala lobi na Londres kilo ya Londres mwasi ya libala ma belle sœur chérie Anita Ndoma ya fils Kandolo bambote ne vraiment ebele na famille nanga mobimba o boza na Belgique na moni bongo Flore Kamiyende na Londres na moni bongo Doli Kamiyende na Londres maman Olga Kashita bambote ne vraiment ebele
bambote nanga susu na master nanga Garingi Zulu bambote na vraiment ebele na France na pesi susu mbote na baenyos o balingaka plasma mingi vie nanga Bernard Koy na Nouvelle-Zélande Bernard Koy balobi pire vie batu ya plasma et pesa zuwa te et pesa lango soki nini te pour plasma za petit ya ba vie na ye vie nanga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse motema ya maman fille mavungu la courtoise na Londres balobi kanga bango ya jolemba kanga bango na gauche yo kanga bango na droite po binonde batu bo sala ke plasma azala ndenga za boye maman madongo ma la femme la femme de cœur moi ça motema munene moi ça bato ya fiotingo maman ba promédie maman ya bana belé ba Chris ba Aaron ba leki nanga vraiment pour ça ça na ba leki ti lelo na pesi sous mote nanga vraiment na Yves d'or beauté d'argent mon fils chéri Moutou et ça là vraiment kitoko makasi na babi qui vous massa nanga moko ba mbote vraiment ebele patron na biso papa Sibu Mutombo mobali ya pembe leader à pembe cœur sensible ba mbote no pe yango lobi pas plasma apesa nga mbote te cœur sensible ba mbote no yango na ba bébé nanga kuna na ndako ba bisou na bango ebele merci beaucoup na metiti na réalisation merci beaucoup na assistance ya batunyo so ba système biso na réalisation mbote na mino vraiment na ba ine so bolinga Congo check bo s'abonner check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo